tumani makubwa. Kimisaka mibali ndako. Makambo kimisaka mibali ndako lituma. Ibuma makala maboko. Tubuma sikuba mbumandika. Si, dipute za moko mekadali ya. Kutumsa ko kanga ya moko ya mpuse, ya zibola, kutumsa ko kanga maka ya mafuta mibale, kutumsa ya mafuta moko. Benya soka dipute. Tozwa kan zete moko boye, okamati po kuponya on sait jamais. Soso ona bana makamu na ye. Oba bana kai. Niko na lunga, donc nazo tonga ngo. Niko na lunga kuku. Mbote la bidene surtout bolinga ka maman il est tout lo bonjour mbote la bidene surtout bolinga ka enchaîne la bidene na papa pour le mariage mbote la ba obolinga ka pour qu'il y a une femme à la maison les amis wa bidene maman il est tout bolinga mi nga pena nga bidene mingi na pesi bidene mbote belé na bien en tout cas merci beaucoup de votre prétendant toujours mato la bidene pour nous yobanga et puis bis na bidene pour nous otanga pour 100 millions moins te donc ça la sala kabo et puis on sala na sala on salaire te na sala mo kaka comme on dit on donne ce qu'on a moi je vous donne ce que on apprend tous les jours. Je ramène les gens qui connaissent aussi des choses que moi je ne connais pas. Pour nous, ça n'est pas avec Sabino. Nous sommes dans la caca. Sabino, qui moi, mon travail, c'est je suis dans le mariage, c'est dans le mariage. J'ai un service trader qui date de 11 ans. Donc, ça, on a appris à moi, on a dit tout ça. Nous avons appris ça pour tout le monde. Le connaît pas ça, la carotte, c'est ça bien. Là, le connaît la lati pour le monde. Ma copine Dina Landois. Ma copine Dina Landois. Donc, on a ça. So on a dit, ah, voilà, on a d'ailleurs, c'est qui. Moi, ça, Aurélien Ngolo, hein? Madame Ngolo, papa là, il papa là, il a coutumier, papa là, il a mairie, papa là, il a église. Elle a fait alliance, donc, Dina là, Dina Moda, il m'a tombé dans la boue. Et on soupe ce moment, on soupe la latte, il va que chouchou le chima, on t'a tombé à moi. Il va que moi, c'est papa Guy, chouchou le chima, il est dépassé à tomber. Donc, dans un abandon, il va aller. Dans la Dina là, dans la chouchou, le chima là. Ok, les autres, on a quatre émissions, une femme à la maison. Oui, que naninga kako parcours koyeba expérience ya baninga mususu koyeba pe kolamba parce que kolamba ezana babiko lebele next ko wana posa na lelo so na nini na madesu mais comme ça ba loba to ya ba loso na madesu bacha na sukali moni loso madesu bacha sukali wana loba vraiment vraiment solo mais comme ça madesu on a été compris pour la sauce bon on va dire mon frère on va sauce na sukali wala na kolia bien. Et voilà, la personne qui est na yabe ya Zakaria na matika maite la personne qui est na matiti na Gilles Bamonza ba grandir à monter madame Til Makenza modèle hein madame lelo na zama ngote na zama monsa musuye mais parce que ba mutu la bato pas est-ce que je fais solo baba j'ai doute bien ça tu vois il y a la fois ba mais quoi j'ai doute baba j'ai doute hein il y a moi babi j'ai doute bon ba soye ba autre la bato mais j'ai doute. Est-ce que tu appelles solo? Voilà, les gens la femme africaine, hein? Il y a un monde qui toque. Moi, ça voit un peu. Tout ça, c'est peut-être un monde qui toque. Il y a un gars qui a attends, moi, il y a un soin local. Local, maman. Eh, il y a un peu. Ah, là, tu vois, mais pas ma puta. Ma puta, ils ont dit, maman, c'est la ligne sur la mais ça, ce qui va mettre un bouchon. Mon copie non baby ça to ko kedelo sa ngana yo sombi ngoro ngana sombi ngoro to yeto sombi pisi ndenge moko yo tia moto ngana tia moto tanto hotel msala mesa bakabola ka ba totala ka tolo ba tipsomba totala ba ozoyana chikoloba ko zo mfude totala konko totala ya nani oba olia bien voilà mais wana siko ba bengi muswahili chikoloba vous comprenez ya fa mesa ba sona kala ya kala le soute comment on peut commencer les changements climatiques il y a le bien quand tu es dans mboka poto moi dans un musoli de père et de mère attends maman il y a un temps ba ça va lui tout monde moyebo a salite yuba on va poser musoli na bien moi bota mina ngo abota mina ba après na toujours neti ba biso siko moni biso n'importe na biso za ko za tout tala ba mama
Exactement. Au petit classe, vous avez quand même ici maman Zali, ici maman Zola, maman Balassa, Soli, autour de ma case à 10 ans. Batalé, ça va t'abouiller. Ah, toi aussi, moi je sais le faire. Batalé, viens voir comment on fait. Viens voir comment on fait. Moi je sais préparer, je sais le faire, c'est pas si difficile. C'est quoi, il y a la langue, on va pas gagner le match. Ça est le pat. Voilà, ne voyez pas que les biches les caraboués, mais les caraboués, mais les moutons, les bébés mon paya, le papa n'a pas la calaise, papa n'a pas la calaise. Il y a pour monter. N'a pas laissé mon ballon qui devant. C'est n'a qu'à partir. Il y a un rapport de bon monde oyo, elle peut témoigner. Ya. Je me souviens témoignage, hein. Les lotés, ils me collent ma cousse. Les hommes comme ma cousse. Ah ouais, de l'air. Yes. Aïe bien ni tout. Tu te piques. Ya, na taille, mi taille. Na moi taille na. Moi na fait là, oui. Allez moi mon cœur. Allez oui. On va pas moi mon cœur oui. Vous m'avez à quoi il peut la faire na là ba venir on va venir moi na ba taille na zaki. Ya témoin boli moi témoin non. Mon so pas que papa. Basira. Mon so isso não. Basira. Ngate bon nga so na no bite seke na dina ngate. Mais je non li ngolo bana. Ya isso Suzana. Suzana ya ndio. Suzana bana musika kwa nini unametra? Voilà, on a fait lelo aibisi alikola mena biso na yepo abi bato batala kama meli ya yitu ko balingaka koyeba makusa ekolo boyelamba kaboye ekolo boyelia kaboye ekolo boyelia kaboye moi pa ki abi aleki na nga pe fona ya kola kisa nini balambaka soso ya ndika oya ba ya ba mais si mbika ngo ezaka na différence ngasko na zona mbika ya modèle oyo ya Kisangani parce que bambika toliaka mingi monika mbika bateka na zangu mwakapota kala yo accent accent za sungeni ya kitoko wana te ya ele c'est na sasa na ngati ele ça na ka Kongo ele ça mwasa pota kala ya bambika ya zamani siko bambika ngo ya kamingi ya naoka mbesu baniki bae bateki to boite za kapé bien parce que ça na façon na on peut dire bandeko na côté à bas Congo bango balamba bango na ndengo basala bango ya baboule ezaka pe kitoko mwana kimi nyoso alinga bango bon siko na côté ya au Congo kuna au Zaire côté Kisangani ba pe na façon bango olamba mbika disons biso to na façon na olamba mbika biso mbika na soto zo biso to kalingi après au kaninga to tuti toniki bongo to lambi nango donc sauce nango ebimaka ndenge moko te na mbika oyo ya mobesu batuti kaka olambi nango wana saka mo ba misu mo boya et donc mais wana siko elala donc yango de lelo nabi na sala mo ndenge na zali awa na sina kati soso déjà na tie na moto na ko linga otokisa ngo siko oyo mo ba episa otokisa nango na tie matungulu céleri ayi na ko bakisa pe mwandambo noix de muscade po tant na olamba déjà kuna na kati ya musundu déjà sala déjà makamuna donc et puis ça sala déjà makamuna quoi po biloko ebongaka to ozolia sauce eza elengi sauce eza kitoko mais tant ozolia musuni fade na monoko eza bien te donc côté wana kutu na lapa ke musuni eza la fade ponga mia na lambi sosoko olandela tina mukuwa na mpo oyoka mungu tina kati ya mukuwa do masolo ngo yango wa do sipo na aliawa na kati ya na moni leki na bo yo kanisi sauce abobali yango na nini oza ya loso te o baliaka yango na lituma veut dire makemba ta manyoko yango veut dire oyo manyoko o makemba tosangisaka na yango totokisaka ensemble après totuti manyoko otiki yango il faut manyoko wana epe mofungo yango eleki mo tout le monde no sala ko ba même te okomona ngoka yanga na ole loso awa bon appétit ma sœur na na desu mais moi ce que loso ma desu na ole yango na tina soso mais ça peut être quoi sukai kasi ba marque la bino so yo modèle mo la biso modèle ba kwetu modèle ça voilà koyo kwa sa cha suma cha sukali yate lokola na tie boye sikoyo na komonzela soso etoka na banda okota sikoyo kote muchicha biso na soyi tobenga muchicha ndunda bite bute tobenga muchicha japa tu maman mango sala ba moyen mandeni maman wemba c'est bon on continue. Nazo continue ko ndenge ali bwana na studio. Ba fatigue na no micro na kina studio te mama. Kotande ba tongo studio zali apa. Bon mande nzoto. Ngala so kotiza. Na tikita na kaka. OK. Kala to ko ba kaba ndo ko ngo. Comme ça c'est bon. Sabino. Non, c'est Sabino. Na sali rumba. Ah oui, na sali ba rumba parce que bon, dans ce moment, on va et puis Micolonio, on apprend tous les jours, hein, on apprend
tous les jours. Bon, au début, parce que échanger, mais comme surtout les lois, aussi RNB, qui est mon aïe, nous cher des poules. Mais bien sûr, tout ce nous sommes de la vieille école, donc au débat. Mais tu moderniser comme moi, automatiquement marche à pied, c'est tout. Mais il est toujours au rumba. Oui, donc les filles rumba, rumba. Tu vois ça sur la musique qui est sur les rumba, et ça car rumba. Vous avez promouvoir caca. Tant que bima. Et bima non kala. Oui, on va aller pour le mariage. Hein? Oui, les gars, on va au sabbat. Singa wende to ngora matembele za kala matembele banite ko balunda mususto la mwa ya mwa ya fatu musuba zoka katika boye alimo limito katika ko bisaba ni baso bana motema ko kitate wana te kolomba za art voilà art culinaire ezali awata kolomba za art il faut que soko lambi lamba parce que olingi olamba kolomba te parce que ana ça la vite fait na ba ko vite fait bien fait en tout cas na croyaka na mo pensa milité hein. Bon, le coup les commandes en rythme tout ça ni mais est-il que ndunda penza yo moi sur ça faut ça la bon ndenge na busala eza kana matembele te même matembele bende ngo lobi wana na mwana mutazi matembele akati ya mike sans kolongola basinga wana ya fanda to ya capitaine na course mo na osala na ozonga l'air moko na komi na nzia na benye ngabi na zui empêchement moyen na exact pona bangi na kendo lia moto si moi makambo o comprendre te pourquoi yo so yepa na ngo lia kate na lia kate makambo na zo mona ya mote obitandi to moi sikoné na kati yabo aweza makasi na koti yango te il faut na kita lisusu moni ambala mo et puis ebimisi na mai nango moni wana bitekute otala moni ezoke na bopete nyonso ezoke na bopete o mwa makasi na kiti na se nango ta na bopete tout abimisi na zikasa na zongisi ye awa kolamba ya manger muke ezali kama volonté ya kanisi liboma ya kanisi liboma so mutana liboma peut-être pesa volonté comme tu ne sais pas qu'on a zané liboma oui ayebi neke eloko wana ya mabe mais à continuer donc liboma ya volonté nde mo pe kolamba ya volonté il faut s'y mettre liboma ya volonté liboma ya volonté pour mutu ça mitika na ye ami kosana penza liboma ya le souté akosana liboma oba problème problème ni na ngomoni sala mokala problème toi na problème biso nyonso na kati ya ndako ya kana okoki to mona ya ni bato balingaka malu malu achala mwana malu bayembaka kaka mpe soki ozosala yango il faut sukola yango malamu ozwaka nzete moko boye okamati mpo okopoli yango nte jamais oyo kutu chance babi tekwa lelo oyo ekoma na marke nango mpe eza mpe propriété na marke yango mpe ya poto na ndenge nango obetekwasala osali boye yongo mitsoto ezokita ya lelo oyo tosukola yango ata une fois pour la bonne forme mpe yaka yango suna biloko wana te mais oyo akala soki osali boye te osambo neti mbongo akala bato baolia boye na zelo na nini bitekutoko esukwamaka boye moko boye sikoyo ndunda etoki nakotokisa yango ya makasi ya koleka mingi te mpo ekobelisa mpe su biloko mosusu donc tokitisa yango moke mpo lokwa banzete ezalaki mwa milai tobetaka yango mwa moke elemba mwa moke toboyi te tolinga nzete wana ndenge ezalaka mais ezala pe te kotia yango na monoko ozosentir kaka eloko moko boye kakemi yo te wana boloko te folie à l'aise yango mo ndenge na tuti boye donc ekoki ezalaka kaka kotuta ya moke kaka mpo elemisa yango neti nabuki nzete wana nabuki oyo c'est bon donc banzeto etikali ekoliama bien mpenza donc nzete ezangi te ezali nango makambo yango yango ezalaka na biloko moko mike oyo esalaka la différence kolamba ya nango na bamodele ebele okoki mpe okoki na yo kaka mpe kosala mpe boye bamosusu ndenge basalaka mati boye akamoli mai wana abwaki me ngai nalingi to perdre bavitamine wana te donc mai wana natiki yango nazolamba nango sikoyo natie poiro ezokende na yango malembe après poiro awa nakotia matungulu elemba na yango malembe après tokotia mbisi toye kotia solo tokangi toboucle avandi tozeli eti na lere na ye alors baja mike soso ena banda makambo na ye oyo babaka na swahili niko nalunga donc nazotonga yango
niko na lunga kuku. Kulunga veut dire nazo kalisa nazo lamba nazo na otonga ngo. Niko na lunga. So na biko kalinga na organiko na kalinga. So na bina nazo lamba na organiko na pika. Niko na kalama. Niko na kalinga kuku sasa. Natoka kutokotesha sasa, naanza kukaranga mchiche kwa kumoto. Sitafaa mchiche ya kunata, ile itakuwa kama mchicha sasa mchanato. Itakuwa kama mchicha mchanato. Haiko ile ya kunata hapana. Kuku deje itakuwa ya kunata na kokoliko. Bali kwa sababu hiyo na Swahili te na lobia na gosala wasiko na okani na soso. Nena okani na soso boye na osa vite kute kwa kote, ne vite kute kwa les ali vite kute kwa ya okanga mapenza te et ça neti moi neti moi ba sebe na boko konte na moi mai na moi neti c'est moi lolo et ça neti moi lolo ba système sen to ni na baraza hii to ba système sen to haya sen po yo zali baraza hii pe eza na ngo milite eza slave te eza la ni te slave awa benga slave ya wa benga sen siko biso loko kwa sen wana to na loko ba kalamu ya to benga milite o de dana tibu c'est comment toi oh putain moi ouais nga 3 mètres de ninga ino mweninga ya na mama bekina makusa belinga alemba ngate kote makusa mama kamusune na lemba na ngala ko bugine yeba na ko bana na lemba na ko kana ngala mama bana le tilo di na ora mama esa na ngo to tinda na mama kamusi ya ndaku na ko kana ngate na na kunya basi ba makambo tenda kibora mama ni sobaka ile moyo tusisikasema moyo yake wana siko yo osela kia betina sije kia betina sije wana de rubanda ko placete siko za wana bambule zokende bambule atamo zote na ko mo kwa za petite sentile ko za sorti pardon na tika na para petite sentile na para na petite sentile sorti de l'autre pas c'est l'autre sorti de l'autre na para la petite sentile kitu inakonga sasa hivi utafanya yote est-ce qu'on unajua ke babwani mbele ya babli babibi balikuwa banapa kamata hivi mama yaya mais bwana unajua bwana anamkula tena tina fedha yake ya location leo wanaoto wale wa Kongo wa Luba wa sijui tu wale tu wa Badikolo kolo sasa wanachukua mabwana wanawake wa Swahili wanawake wa Swahili wa zamani walikuwa wanajua kutetemekea bwana walikuwa wanatetemekea bwana Waswahili wa zamani walikuwa wanajua kutetemekea bwana kama bwana kwa anatetemeka, lakini wake wa leo wa mama wa bibi wa leo hata kutetemekea bwana. Sasa watu wote kwa mtoto kila mtu akuwa mtoto kama anapata ile bahati alhamdulillah kama anapata ile bahati sema alhamdulillah, lakini Dieu merci wao wa leo mimi najua mimi hakuna mwanamke anaweza kuchukua bwana yangu jumla mimi najua kama mambo muikalisha na aisha ikala dada sasa aisha ikala tena kaya anaweza kwenda tena yeye ikaa tu pale aikali bila kutetemeka najua kupika najua na tukiende kule maneno ya ndani na unajua kwetu neno kayungu na unajua ile mwili yetu haiko kama mwili ya unajua kayungu yetu na kuna maneno yao alisema akasema leo tuko maneno litambua kayungu babuko mtusamee sema tu verite nasema tu verite dada samee haiko mfano maji nilisema kweli nafanya na hata wasikilize Kiswahili nimefurahi leo naona Kiswahili na mtu anajua kuongea Kiswahili kama nasema leo anajua Kiswahili ya Tanzania watu hapana mimi naongea Kiswahili bora. Hebu na mimi Swahili ya Tanzania. Swahili yangu ni mzuri hapo shida Swahili ya Zaire ya Kifaransa. Na kuko maswahili nini yote iko bien. Mais unaona sana mwana basema ka Lingala facile na mwana banasema verlan kwa batoto hapa. Ndio mangali sisi tunasema. Swahili na mwana sisi tunasema. Okay, ngea Swahili mimi nakuongea Swahili haipatikani. Tu on se comprendre tu mais lakini Swahili yangu c'est pas la même chose. Kuna Swahili mzuri Shida yako. Safi sana Swahili yako. Alo dada unasema adabu yote.
Alors dadangu ajiko ngea Swahili lakini Nani dada kwa unasemaje? Nani kwa? Dadangu. Unasemaje dada? Sipo mluba tena sasa tuko Mswahili sema na nasikiliza unasema nini? Nicole. Oji Swahili ya Nicole. Hello Nicole. Hello. Sipo wewe okalinga boye. Oji Swahili ya. Sasa kutopela wangu jiwa ni tika jiwa na nyameza la tando. Depuis que l'on temps des qui soit les autres. Donc nyama. Je vais l'attendre. Et puis ah déjà on a aussi comme vraiment couleur hein. Il faut quand même couleur que vous avez de l'eau à pembe tout. Ya pembe te ezali na ngo hein ba biloko pesi ko pelinga ko ci ba tomate te oyo sikoyo il faut zala mwa nini hein ça mwa genre les français ngo esa la mwa genre ate eza na signification te ya na sens te et bebisa makambo ko maka ko ba ba esa la mwa genre ça le nini ça la mwa wani ndio na keke eza ngo Mama. Mtu tuboya kumune ndio ile na kubole na yao. Ndio, wewe na mbona sana. Kuna mbona nini ka? Obeta mfutu wala. na zaidi na ngo Ya ngo, ya kata basolo na. Ndio na ngo. Hatuna dibanga usiti. Wewe nani Paola? Paola ndo wana dilanga wana. Paola za odi benisho msukuto linecho bosala kina fifi. Kasi nataka kepa na hivi. Hatuna mama ndenge na dina emission oyo. Paola bande ko mwasa batanongo gagaye. Paola c'est moi bisu Mwasa mnogo didi. Alela o mabe atala emission na yo. Na exe na Paola wana semeki na yo. Wana ndeki na ngai, wana mwana. Paola kapena lelio deja. Paola emission. Yeye beza mama penza ya ibara. Donc bato ko bafanda ngala teza mama nitu wewe na ndika ko mama nitu na tendo teno lala kata. Yeye ndo natala yo fuka pona lala pona talo azo atala bato wana azana na kati ya bato wana. Paola ba bisu oboswa. Paola alula ema grave alula ema mwana ema nies Paola mama uninga dinga tantino to habinani nakati kwa ngapi fiat na ngapi wewe naninga kebe tantino asange misho na mo ngapi wana mtu na munene acha ngapi wana semeki na wote Nabi Mose Didi landaka yo webebele. Webebele misa etu mekoso. Paola leki anene bande oya nene. Ah mais c'est gentil hein. Comme Paola ila mali. Donc toi les yeux. Anina ko penza mwana ngana sambela na tembe. Ah ouais. Ya za penza ya nzameti. Paola. Alamba pe mwana mke alamba alikuwa mkolo. Alamba alikuwa mkolo mwana mke. Pia sana respect ana respect di mateke mwana akodia na poto. Respect de nani kitu tutaki na koma lelo. Ya kama mama ovana de 3 jours ba yote yote kwa ni kwa ngatu na mama nini na yote mama oleli bien. C'est mwana malamu. Très généreuse en plus. Mingi ya yeye abazatu na respecter. Paola respect de maman le kwa zolo ba mabe ya mbada. Mwana ataza ko kumana kusina na yego yo ba hicho tege mwasa mwana nga. Oye ba to kataka mwana nga. Papa lele la nga. Kataka mwana nga bosi. Mais quelque part, ça moi on dit que ça n'a pas été. Ba respect de son peuple. Mama, boyo masinga mwambe. Boyo ma. Otama ropo. Hata nifuta Mama karawana hivi. Na mukata. Mama yo kani media na wewe ilifuta. Yebi. Mama na iko kwa ilifuta. Jamaa ndo wakata basi. Sio ndio hapo ndio makata. Au sio mwana ni futu. Na ndio hiyo ndio watu wanasema.
Ah, ça, ok. Yo, là, mon frère, on a ma caméra, yo, vous avez, ça, on t'a montré comme quoi, il bosse, quand même, àébioté. Faut y baguer. Moi, c'est ça, moi, c'est à mon tout. Ah, mon toit, à réseau, ah oui. Bonne essai, votre vie. On est sur le tata, le président. Non, flatter le thé. Quand on a les mots dans le temps. Pour le répéter, zapéter. Non, flatter le thé, mais on a vu que on est sur le tata, après ça, on a au de la moisse. Donc, on va à on met la palette. On a un exemple à mettre la palette. On va dire, tu affiches. L'affiche, elle fait d'aller bien vite. Non, faut pas dire ça. On va avoir un détail. On va pas aller malé. Quand il sera petit samba. Et tu peux la samba de banyama bordeaux. Mais ça va vous dire que tu vas me dire. Tant mieux, il va me dire, bah, pour ta casa. Pour ta casa, tu me vendras. C'est la place où elle est motivité. Place où elle est motivité. Parce que nous, on va motiver, nous, faut pas. Les ambassades, on va motiver. Mais quand tu as banyama, il y a c'est pas bien. Les petits de l'autre place. C'est pas dans la cuisine. Ma peine. Ah non, on a trouvé la bonne de main. C'est ici dans le canal. Donc, moi, il faut dire que moi, ça me fait la belle naïe. Moi, je me dis, non, la belle belle là. Comment tu veux la belle là? Si on me donne mon tête de belle. Il y a un ça qui était. Si. Du coup, tu es là, on va me mettre. Tu me sois pour Kanga, il y a mon délire à pousser. Il y a Zibola. Tu me sois pas pour Kanga, il y a ma putain mi balai. Tu me sois tout à mon corps. Mais nous, ce cas, du coup, mais c'est pour dire que là, ma dé, c'est un Congo. Tu l'as montré. Il y a des belles. C'est ça, on t'a pas écouté. Surtout quand on t'a dit ça, on t'a l'enlevé en faut que ouais. Bah, dis bisonné là, t'as ma baku. Ma baku elle est coloté, on veut ton habiter qui dit baku, t'es ma baku à côté. Il y a système. Il y a ton anzoto. C'est ma baku à ton anzoto. Ah, on a raison là. Et j'en ai à ras le vol. À ras le vol. Eh, bon, on va attendre. Ora mnaweza kwenda university ya Arab boy. Na sisa matungu. Na dimine na mutele kana osa matungu. Papa monde ngazo kwa kulera. Ezo zo ya sebe ne penza donc oya malembe ya uzika te. Donc oui. Mambo ya resa bani. Ofani como poane, se te manda ofani como poane. Amani nano nano. Lo va tema kilo leo mwache na. So tuni ana utu kwa lo fani bwe. Alobia. So tuni sana emoreida. Ba merda. Emoreida porque sai na manda bwe. Emoreida. Boso na bete ni umongo waseka. Emoreida. Grazie a soka zuru ba fatia kama garagi. Soka zuru ba fatia mo français na tati. Niko kusuka mama soka sala ki lo ni ya bina mama liko ko ko exagérer. Mama français ko exagérer ona iba kitamu. Oli ki mota problème. Nka ina ko mi exagérer pona edo ko exagérer kan saki ba fingi mtaliboma. Nka ko mi exagérer nkayo ina ko mi exagérer na boko dio. Na bana na bota dio soli na saki exagérer de yo bota mate. Oli ki bina na sisa maloba. Anano ndoko na tsuko baya. Pona afunda mwana Yesu ko ke mwana afinga ki azaki zanzere. Pona exanzere anga mtaliboma. Bafingie. Mamosi koyo. Banoko siko baye. Baye bakini. Ah ya litamini lisusu yo lisusu na rosa litamini. Abingana ko ba lisusu kera wana sina komi mkono na komi makamnyoso mabenga. Rosa lobinga azaki zanzere. Banoko ba ko te gizanzere ndenge ni lisusu. Abito rosa mtafini wana azaki zanzere. Siko noko wana tsoko ya mwana mkewe aleki. Atuni ya yavi. Rosa sikoyo yo okofinga mama no gizanzere ngoni. Yo ka sikoyo ya. No bana fingi gizanzere pe na bina ye mama okomi ko exagérer. Yo ka potezo bagani. Ya. No ba bina mama. Ya. Yo ka mama. Bokoteli ye. Ba septe gizanzere wana ezali ni yo zo kanisa te. Gizanzere wana ya vive okomi ko lekisa o exagérer. Mama siko ba nani alexis nani akuma basukula belimbe ya soni alexis nani soni die mama ni ba moi français so eba mama ono samite to ke tribunal basengi basala mo wiklo mama bi bakosa wiklo ta mais mama tikala sala ka wiklo bi pona nini no tidio zo mo kuna te bazali wana ayina bandeko na ye 6 Bona ni ngakasa ngala wana ngaya. Abi ayena bandeko na ye 6. Na ye sali sambo. Soto bakisi rosa esali mwambe.
donc basengi yango basala yango 8 kilo bango mona ya lelo bakosi ozala 9 kilo ekozala 9 kilo lelo nga na okota yala biso mobali ya nyasi soni place azalaki mama atika mama aliko tika te olike tina juge wana ayebisani te mama ekozala eloko moko ya 8 kilo omoni azaka meme mokonzi tokosambisa makambo na bango boye te na biso mama bipapa okosi soko oyi tosala 9 kilo wana na ndimi meka 8 kilo na ondima te lelo 8 kilo eloko ekosala mawa te juge yango comprendre te fo grand frère ya liji expliqué adi yo meka koswana mama yesa ye 8 kilo wana elingi boloba te te po baza 8 po mama azocompte te bango baye 7 plus ser na ngai esali 8 donc acomprendre te bazala bango 8 donc bandeko mobali nyonso bakoti bongo ya kota te yango bina juge atali mama motia yakani mama ya mama ezali mozokati mama aki mata abi lelo soki 9 kilo te osalama te juge mama il faut 9 kilo nazolunga kasi nazosala deja ya supu nazotia mote nazotia soso matungulu nazotia matungulu sikoyo naosala moko nasala sosi yango esalamaka kuna na kati ya nzungu wana kaka elengi nango nyonso ekima te ezalaka kuna ngai na bilengi nango nyonso ezalaka kasi cela kitoko nayoki bana mbula ebandaki yango depuis mbula ebandiki cela kitoko nayoki banda mbula ebandiki cela kitoko nayoki yango obligé nzambe asayebi asalaki deja ebele boye deja mpona atango année prochaine ekite te mama elengi na obi na mikolo yanga moko na obi na moto asuka ya moto asuka te na obi na mokolo wana moto asuka te moto asuka solo yango na tie na ozela yango ezwazwa mwa moke nabakisa mwa mai moke po elembisa solo evanda soki mwa pilipili ya mbuma natiaki wapi na bwaki yango likolo wana na bwaki yango mpena likolo wana kaka do evanda na yango bazwa lire nzela moko donc awa sikoyo natie matungulu natie ai natie biloko nyonso ya mike mike etikali sikoyo natie ya tomate pele natie yango mwa mai epuis nasali sikoyo mai natie na mbika po natia na yango ebela nzela moko okomona yango kanenge na osala ezalaka na sisa kotia oyo okomona sikoyo naotia tomate pele nakolekisa te po ekoma te koyo nakoma pelletiere naosala epa ya pelletier nasaka ya mwa normal mwa moteko mbika lokola ya pembe ekozwa eoyiba mwa couleur c'est bon. La vie. Pour moi sur la tomate et bimamkia sur la tomate tomate sur otiki yango ele kana boye te fuli nango esila te esalaka biloko ngai oyo esala neti esila mwa mingwana esila mwa ngai nde sikoyo nati yango mai te perdre rien. Te perdre rien. Bon ya bolo ba o musunyane kotaki episte na kati. Okosi. Te amaveka.
ina o ebeli so na tanga siko ebeli na yango ezolongwa solo wana o sentir bien que mbika ebeli siko mbika na otia ngonde wana te likolo na otia ngondambu awa et puis na fina ngona mai na sala ngona mai siko na oboma bambuma na ngoboye na oboma bambuma mbika boma makana maboko iboma makana maboko to boma siko bambuma mbika ko monde na tie mbika boye do makamango yango siko dio tant to zipa nzungu awa to zipi omoni makamango ne to za koloba tant na bomona ke providence mama ilia na zolamba mwana wana te alo kwa bando nsute ya za mwana oyo ayoka katoli pe atalaka kolamba mwana wana parce que ayokelaka mikolo oyo ayebi te atuni mikolo eza ndenge nini mpona mokili eza ndenge mokili eza te kaka ongai et pourtant ayebi nyonso kutu ta mosusu oyo atuni olobi o meme kongutu oyo osali yango miyekolekanga ndenge nini ozotuna abite yaya ifo nayebaka peut-être ke ezalaka mpe na ndenge mosusu effectivement mpe bakolamba yango mpe eza na bamodele ebele mais ye penza kote bino moko boyebi te eza kutu nango mpe likambo kama te bene explike bino ebele te mpo na bafeti bino moko boyebi atango oluka basache oyo batilo amporte nazalaka namona kati na ona mona avani na kiti azokamata azokotsa mona sia sac na ye to mona la nyos bote ba cameraman to mona tu ba cameraman bana ba kam c'est tout ça ka moni ozoti yango oyebi ke yo kanisa zo filmer mutana na simara yo zo se isa yebo ndo ayo tala de sac to yebi se ka ndeko nangana na besoin na sala eloko boy na sala onde a boya te oye peso ki akoki na ite atuna na ye aloka anisonite atuna yo mo yebi na pseba ba bi no mo ga ale tuma oyo grâce na mati na pseba ya fati yo la sabatu yo so tuma ninge basala ba so mo so ngona mun next ya mun next ya to wana mo so na basala na ba mai siko lituma na soki lali lobi na we bando bota bambongi ok lituma soko tuti yango soit otuti ya pamba soko moni ke ezosima makasi opakoli mwa mafuta muke na mutute nango opakoli mwa mafuta na mutute ali nde sikoyo obandi kotuta ngo malamu mais lituma penza mama na mai na mon next batala batu nyonso oyo balambaka penza lituma nde basalaka batala mongo soko azotuta lituma na sala na mafuta lokele soko azosala nini na ye asalaka na mafuta donc jamais totiaka mai te mai ebebisaka biloko ebebisaka te mais biloko mosusu ezali fo ezala na mai mais wana mpenza na lituma soko otuti yango na mai mama ebebisi makambo. Pour tous vos événements, un service traiteur et décoration, rien que pour la Providence, avec Maman Eliane Nitou. La Providence, service traiteur et décoration, Maman Eliane Nitou, des professionnels à votre disposition. Pour des mariages, baptêmes, anniversaires et autres cérémonies, Maman Eliane Nitou met tout son savoir-faire à votre service, à votre disposition. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence, avec Maman Eliane Nitou. L'incontournable, l'incomparable, Yemei. La grande dame africaine, il y a service événementiel, et sa Maman Eliane Nitou. Joignable au 06 98 10 74 29 ou bien au 06 15 31 69 90. La Providence, Kolia bien, Kozala bien, Nakatia Feti. La Providence. Omoni sikoyo solo na betaki ya mbika nene na baike mbika oyo ya mobeso bakalinga te na oyo bakalinga différence eyali omoni oyo esali neti sosi ya mwambanguba esali bambika oyo ezalaka ya banini wana te différence nango yango oyo bon siko ndenge yali awa omoni ekomokanga mata ndenge ebimisi mafuta
neti nguba donc bakalate en tout cas d'ici 5 minutes d'ici 3-4 minutes il fait kita nango pour makambo nyonso eza nango prêt après tobandi lisolo na biso makoni solo wana ezokota na kati ya kamera te bazokango te mama e tala solo azotala biso tozotala ye tozotalana ye azelaka systeme na oleka kaka na mongongo atayokana biso tomesana mwa ndunda pemene te mwa biloko yali mwa ndunda mpe akoki yango ndunda mpe c'est bon sikoyo nalingi na ntame sikoyo lisolo ya makemba na manioko na basosi ya mbika oyo mosusu omoni oyo esali neti ya nguba kokanisa mwamba nguba kokanisa dakatini te c'est bon oui nabandi lisolo ya manioko oyo yango naosangisa yango siko naosala manioko muhogo biso tobengaka yango eza manioko muhogo si najua ini muhogo muhogo bamongo banapikaka muhogo na maragwe maragwe aujui maragwe madesu njo maragi maragi babukavu partout babengaka yango maragi na rwanda mpe maragi banamba yango banapikaka na ovile na nini iya sukali sikoyo biso lokwa eza manioko oyo ya lituma topalolaka boye wali na samaki omoni biso opalolaka yango boye so topaloli boye apres sikoyo na pasoli yango na katikati so na pasoli na katikati ifo nalongola sikoyo mosisa oyo nalongola mosisa oyo fo nalongola fo ndenge na kosala yango ezala ya ko awa ezali ebombani na kati fo nalongola ye abombana na kati nalongoli ye omoni nalongoli yango eza sute donc ekozala teke olingoli ya boyoki yango osinga na kati no eya te surtout la première des choses ndenge nasalaki wana kopalola yango oyo awa ituma na samaki Olivier Esele yango Olivier Esele mwana oyo mikolo oyo problème Olivier Esele yo mikolo ebele bobenga suma mate mati yo bosani bokilo boye ndeni mikolo oyo ko mati na ngai po ye pende folongo alongwe kalbara na se na juu kimbe za likolo na bugali fufuti ngapi nayebi différence nango nyonso nayebi muogo nyange na bunga na bugali muogo ndenge eza nanu boye nyange lere esali mikedi bunga lere ekomi ya poussière bugali lere ekomi obalambi
Na kusala makemba na osala makemba soki ozolambi manioko bana mususu neti na poto balingaka balia manioko mais manioko bana koto badimisani mingi na biloko ya sukali so ni mwana alia manioko bien osoma ta 2-3 makemba ya kotela otie manioko na se makemba likolo tokisi na yango ndia manioko ekobelo mwana manioko esai neti mwa ezineti mwa sucre miko mwana olia kitoko ata biso mo mikolo pe ya manioko pe so ozolia yango ya pamba omona ka der mona mwa sukali wana ya makembe sala yango bien moni ka déjà c'est il y a des gens qui ont moni déjà ka eza c'est bon na sopa mai pona bimisango na tikango na banda kotuta manioko liboso ngene na sopi mai bon siko na fungoli na olongola kasa ona zipaki pesa neti nini makemba ekota ba mai te mwende manioko yaki na se manioko eza na se ebeli bien omoni na tie fourchette ekoti mbala moko omoni na tie fourchette ekoti mbala moko po efona banda liboso na manioko omoni na bisaka makemba ekobela na vapeur makemba ebeli na vapeur manioko pe ebeli oko ekatsa bisanga banda Afrique tie yao okute utaki Kinshasa mais openze uti ti côté isiro oui ouais uti ti ba côté isiro wenge penza bwanwa siko mwene to saka lituma to kwa na osala ngona manioko Oui chérie. il faut na tout à manioko na moto boy Non pas si bana tika ngona reposer yango fourchette na ngana tie wapi si bana tika reposer sur moi madili après na reprendre yango après ah ouais yo za voiture non za voiture ngai parce que donc la voiture moko ouais parce que fanatique ya fait la scène de nuit oui d'accord OK kwa manioko eza na biloko makasi foko banda ya fa tuna na poza ro lituma ezako makema ndeni tiko lituma ozosangisa na manioko si lituma eza o nyoso batuti okosa pe lituma ya manioko apambo okosa pe lituma o basali na mboma ko mélanger pe na makema même mboma ba mélanger pe na makema mais neti biso ba lotere to dia ka to za des sortes ya lituma ya njelu to lituma ka o ya makemba pamba ya hotela na lituma ya manioko ndenge o nazo sala si Solo kitoko ele kupera solo kitoko solo kitoko makasi Moi nde kolamba moi nde lituma votre émission que vous aimez une femme à la maison votre égalité si je avec lituma nde makambo ekimisaka mibale ndako makambo ekimisaka mibale ndako lituma koyo omoni ndenge na sisi kotuta makemba natutaki liboso manioko yango oyo nde bomoni eza su nde bomonaki yango te ekomi sikoyo ya kotuta natuti yango mais mpo osala lituma ya bien ya ekangama na nini il faut soko otuti yango otiki yango eleka mopepe totuta yango na moto mpo eza na facilité ya kotuta yango po soko tuti yango lere eza makasi kokoka te oya obima biceps pamba polo sakosa sikoyo pe na tuti makemba pe sikoyo ifo eleka mopepe nyonso lere ekoma madili na ye sikoyo komélange yango donc esali mpenza sikoyo lituma mpenza balobaka o abeti aza koyemba lituma na samaki wadi na sombe yango bomona
esilaka oyoka Tuma na samaki wali na sombe. wali na sombe lituma na samaki Wali na sombe. mais lelo mpenza donc lituma na kuku ya kokoliko pemisaki yango boye ezwa mwa mopepe eya mwa makasi po siko tosala mélange na bandi sikoyo mélange yango oyo so natie ndambo manioko natie ndambo makemba mélange ebandi mélange ebandi babalana ozomona bazobalana tia bango babotaka te bango stérile ya libela nga siko mélange ndenge ezosala atuti makemba natuti na bamafuta te banini te me natie mafuta quand même na maboko mpona nakata yango ekole ngai te na maboko nasali ke ekole ngai te kolia mboka eyaka kitoko meya mpe na makambo nango kolia mboka na makambo nango ozomona ndenge naosala sikoyo nasali yango boye nani sikoyo sikoyo nazokata sikoyo nazokata moni ani tokataka lituma tokataka lituma bo lituma ezokatama okatana afrique towana kati ya mikili na frite te towana mikili tobosanaka mpe bokoko na biso te ata tozolia bafrite mais lelo moko lituma mpe awaka nécessaire oyo akolia lituma te alie makemba na pembeni makemba kotokisa eza wana totokisaki yango ensemble na manioko donc oyo kaka yango moto asali bo yo échanger eloko moko te échanger kaka po ekomi na forme mosusu mais ezaka eloko moko Olivier Sele boyi mama kaka boye mama tie baboyaka bokilo kaka boye yo mwana aobenga su mama na ye te ye mpo ovandi mama bokilo libakizaka bongo yaya ntuka na pesi yo merci mingi ndenge odispose ntan na yo ndenge oye vraiment mpona kolakisa bato balingaka émission na biso une femme à la maison bandana moto osala lituma te eza baliboso osala lituma osali biso mbike kitoko osali biso ndunda ya kitoko yango na pesi yo merci beaucoup sikoyo comme na ntango ya dégustation tolia biloko oyo mais avant tolia il faut tosambela apona tikilo maloba avant tolia il faut tosambela matinda biso na biloko voilà yaya kana na biso boye merci na banduli problème eza te tuma na biso oyo ekimisaka mibali ndako kolia bakima na ndako kokima ndako wana ezaka buzoba ya po kolia eza nango kaka kolia biloko nyonso eza kaka ndenge moko ndenge sebene donc badino vangu badaliki moko bapopo lipo to bakosa bapo babi oyo nde suka na sebene to babi oyo nyonso bino obetaka yango ya lipopo ya kolia oyo olia lifolo toto ya poli ya mosa lokela lobi basi ya osa no lifolo toto lifolo po onde ko ba lokele ya poli fa lifolo toto ya poli ya olia lifolo toto wana pire vie ya zali ya poli kala te lifolo toto nzungu mobimba na oboma na ngakutu na ba barquette oyo ba tiperoir ya kopesa po bokele nango bona mela bakolo na bande wono ta yango lituma bozo lia te tani la bino kaka ata na musika popesa na bon appétit ya bopesa biso bon appétit ngali la bino kaka tozoyoka wa ezangi yango lipasa elenge yo ta solo bomona solo solo na bato baliaka fufu sikoyo solo oyo na fufu oboya ngata odiaka nga
Moi, ça, je vais la bille. Ouais, quand on est. Moi, le kélé. Ouais, on est. On est déjà coupé, hein? Wasikia butamu. Butamu sana. Ah, uzubindai. Dada iko butamu. Butamu. Hiyo lituma iko butamu. Huyo fawande awa. Mwanaume akikula hiyo. hiyo. Akunya na kapombe kidogo. Njoo fan. Atalala kama mtoto. Njoo masekre nyo yawe. Ni secret. Watu wajua yake wanasemaga tu dawa. Mtu akona dawa, dawa ndio hiyo. Madawa fuck up. Mfumo anakufaka. Soko lesi papa boy. Na lieu sacré. Bongo sengangeli. Quand ba que Dieu vous bénisse, God bless you. Tata zanga sabu mama. Nzamba ni belishine bana betu mons. Bye bye. Prochainement, il faut l'autre. Je dois te la masanga. T'es pas bien? La masanga ni c'est moi. Toi mais la masanga. Koleka biso ne tozoli yabo. Masanga zo détruire. O ezotonga. Bala biba to la so ba subu. O ezotonga, o etonga nzoto. Tani na olia on elengi. Ebi na osi ma on elengi. Ya tika na biso. Ya elengi moko. Man. Nani? Sasa ni loka moko. Nini mama? O mbala na boyela. Na biso. Pipi. Ya mot. Mama ya lia na longola na boye ke na boye e fina na ndo musu muntu akodia. Ya. Pipi ni nde ya. Nana sui na pipi. Yo ndeba solo. Nana sui na pipi ya. Oh, moni. Eza ka boya ya fatu. Na o shema solo ya. Fatu. Nana sui na pipi ya. Nasi ayo bien. Alors comment ça va Fatou? Nana sui na pipi ya kia bandeko. Misa tu elia no. Elle est là ça. Elia na tiki pipi misa toi. Comment tu veux? On peut dire bassin. On peut dire bassin mais pipi le bosani. Pipi misa tunyati awa. Ataye mo bon lo abo na pipi ya mo. Na tendo pana na litungula zo kaso. Ya bina tela. O sali fo. Ya bina tela. Ndio kwa moi verre wa. Ouais, moi verre wa. Moi verre ya on le masolo. Ya on te kama mediane. Ya on le masolo ya. Kama mediane. Nde suka na masolo. Kama mediane. Balo bake. Kuja nkuimpa. Kuja kuimpa. Lesni. Koleze yenye. Malamu. Mbona na papa na mama zali na ngo banga pipi. Papa pia mwezi bila.